ba mama to fanda tel. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Ena Koma Kobanga, oh. Tonton Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais il comment tu fais? Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui là, ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour y en Angola maman? Antonio Miala. Moi on balié wana. D'ailleurs on peut dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout kana rouage batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto ya palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Soba Misana Kolanda, Irane, Masiando, qui TV Identité à Bundis, oh maman abino la cabino, kaka masolo ya solo biso tobetaka aubergine te. Naebisa cabino biso c'est la proverbe 19 et 20. Poesunga yo nanga na suite ya vie, yango nazo senga na bandeko nyonso bolandaka Irane Masiando ki TV, bo s'abonner, bo hésiter te ozana lisolo na yo, olingo senga conseil benga biso tozawana pona bino. Là to bandi ko rappeler bandeko bolandaka biso partout, maman Irene azosala ba publicité ya restaurant Super Aubaine na Kinshasa chez Mama Sylvie Mwanzaka. Ba diaspora bozo kende Kinshasa ozoluka cadre moko ya kitoko pona kolia ozala à l'aise. Cadre ya ba boss balobi benga biso ozwa numéro ya Mama Sylvie Mwanzaka restaurant Super Aubaine. Soko tali pe na bémission na biso logo nango eza wana adresse makambo nyonso ezali. Yo pe mutozo kende Kinshasa papa to mama ozana poso somba geni ya kitoko ba papa ba bino pe mibali ba sengle ya ba geni ya kitoko ezali ko lati et pesio forme na chemise to pe na veste balobi fils fashion ezawana. Fils fashion ezawana okei okokutana mama Fatou Sen balobi mama Fatou Sen mama gentil logo na bango ezana émission na biso pe pibi na bango ezoleka epa na biso ba mama kende kuna okosomba biloko ya kitoko ba fantaisie ya kitoko balobi poto na Kinshasa fils fashion ekitel biso makambo ya bien na Kinshasa ye moko mama Fatou Sen azawana bokende bozo mayaka ya qualité ba mama mayaka na loketo ya propre balobi mayaka ya gloire
boko sepela bamouré na bamoureuse. Voilà, merci pour la patience et fidélité na ba diaspora nyonso. Nazo rappeler bino ozo kende Congo Kinshasa ozo luka appartement loué chambre salon cuisine salle de bain topé des chambres salon cuisine salle de bain benga biso adresse ezawana kaka na numéro ya téléphone ya mama Irène okozwa esika no ya kitoko ya kolala pe sécurité. Bamouré na bamoureuse na koti vite fait po ya koloba ezali na lingi na loba makambo moko ya mokuse pe ya mokiebo partager le ngango ndeko moko ya mwasi aye kosenga conseil mama tazi vite ya papa trésor chou porte parole ya mayele mikolo ba mama batomboki na kosenga ba conseil sponsor officiel Betty la patronne mwasi aleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa respect na mwasi ya miblan vende ndaku na Versace. Mama tazi vita boni basanga mama Chantal Vita na kati ya France. Mama Chantal Vita, je t'aime beaucoup yaya nzamba lola apambola mama Chantal Vita na kati ya France. Bamouré na bamouré ndeko mwasi mama irani tune na conseil. Nazali mwasi ya libala na vandi awa na mboka ya France. Nazana mobali na bana tozalaka bien na libala matata ezangaka te ndenge kaka ezalaka mais tozo vivre na ngolo. Mama irani problème nazana ngo famille ya mobali nanga balingaka ngai te. Balingaka ko sentir ngate na ba belle famille balobaka naza bisaleli mabi. Mama Irène na sala tuna bima bisaeli malamu pa ba belle famille mais esimba ate. Na na semeki nanga moko aza awa na kati ya France azali grande sœur ya mobali nanga. Grande sœur ya mobali nanga pe azali pe marié na mobali na epe na ndako basala ka pe vi na baron. Mama Irani problème ni sali pona bengo na senga conseil na ba mouré na ba mourezi nyonso na ba papa na ba mama à Jérusalem mais là na moni ya be Zakari Tulomba moi si kitoko petaille mami la plus belle bengelanga mama Lili Mwimba ya papa Oscar balobi ya chérie mama Lili Mwimba ya papa Oscar na Katia France. Voilà bi mama Irène c'est mec qui n'a alinga nga ta sala nga kaka ba problème mama Irène donc so na biso alinga nga te alinga kanga iti liana mobali nanga atretanga lokola ngande mbanda na mama Irène eja pasi alobisaka pe kutunga ite toza awa na France ayaka pe na ndaku nanga ite sala ke ngai pe na kendaka pe epa na ite mais na zandaku makona petit frère ne pe na boti na petit frère ne bana mama Irène nzoka ye pe na mobali ne bakoma na ba problème na ndaku biso pe toyebite soki pe yana ayebi sanga te wana nde na yebite mama Irène ba prendre bazana ngoko ne sali ke mobali na alingi fi moko boykaka awa na France mobali ne azweli semeki nanga likangu awa na France lokola mibali bakoma na bango pe bilobela soki balingi likangu mobali kende kotonga semeki nanga ipa ya mbanda na ye yebisaka mbanda na ye mabe ya semeki nanga nyonso tango bazotonga na sa kotonga na mobali nake kobeta na kombo nanga kuna ipa ya mbanda ya semeki nanga alobi aza bizel mabe alingaka mwasi ndeko na ete na yeba kiloko mwasi aleki na sala ete afingaka mwasi aleki na ndumba alingaka te ndenge za na kutu akoma koswana ba makangu ya leki na ye alingaka te pona eka liba ya leki na ifwe kufa abi mwasi na mona ke mwasi malamu ndenge vandaka na leki na ye mais alingaka ete atongaka na famille ya mwasi aleki donc asemeki nanga atongaka famille na ngai epa ya mobali na ye mobali na zuli tango akeko beta masolo basi makangu lokoba ninga pe ko yeba via batatuni mobali asemeki nanga semeki nanga za panga bitosani kaka na France aza kutu na Facebook mobali ya semeki nanga abeti Facebook nanga alaki singa epai ya likango likanga bi mwasi kitoko boy mwasi leki na bi mwasi leki na sale comportement leki ne pasaka na sale comportement lokola ya na eza ndenge na bango wana mobali ya semeki nanga azotonga bango kune pe likango na ye mama Irène na la moka likango lokola mona ki Facebook nanga bande ko bolanda lisolo banda kokomelanga. Bonjour madame, ça va? Madame Naina Sola, na komelinga défone, c'est problème ni mama abenganga na messenger. Na yambiye. Mama bandi ko betelanga masolo nanga moko. Mama Irène, vi nanga mobimba ndenge to disikitaka na mobali abetela yana ye. Yana abetelaka mobali na ye. Nzoka kuna na ndako yana pe na mobali ne basaka bien te. yana kebe kambali ne maso abeti mobali ne maso na biso nyonso yanga na leki na ye yana ya kenda kotonga na famille nanga na famille na bango moke pa mobali alobi nyonso pa ya mbanda mais masolo nyonso mbanda azobetela nga eza masolo na biso bien que bakisi ba pilipili mais eza masolo eza livré mama Irène alobi semeki no wana za un seul comportement
mobali ndenge eza na lobi bizeli onka leki na mobali azana ngo ba comportement ba onka eza bongo abileki na maltraitaka yo ndenge eza leki na zo déjà basi wana bakenda katipa yani monku takanga suki azaka na France akenda kokanga yani suki tina ndako o famille ndenge ni akosutuka aza pe sointe semeki na yo ayebi pe kolamba te impoli mal élevé ndenge azana kosimba touche ngapi mobali na mama ngana sani ngaza mwana ngama ko libali zakata uti ko kangela nga lupango na Kinshasa akosimba touche mobali azo se prépare ko kimaye akolela akoyoke loko alinga kote osala na moni photo noza moski toko semeki no aza kuta na sens mama ngene alobi ebele mama ide moko elinga na bité famille oyo baza pe na sale comportement ça c'est vrai bandima ramakam nanga te ata soki na biwa kotika la pe kondima ngate mama ngana zu ide na bandi ko enregistrer mama irena enregistré likango ya sebi ya mobala semiki nanga alobi ebele mama irena secret ezate na makamba famille na bango na mamba ba nièce na mama irena secret ezate na mobalo yanga nyonso elikaka na ndako mama tato discipté na okiona mnoka mbanda wana na eko confirmer que mobali nanga makambo nyonso elikaka na ndako na biso abetelaka grande sœur na ye grande sœur ne tomba seulement bolingo malamu na mobali na ye alobaka nyonso pa mobali mama irene epesi pasi na zana voice na enregistré mais nazomona te famille déjà balinganga te mama irene nazobanga soki na bimisanga comme ndinga na luka kimbanda wana bako créelenga parce que bango baza na comportement moko mama irene baza lokola bandoki famille babalola ka makambo nazoyeba te nasala nini nazwa voice na enregistré na yokisango mobali nanga na benga semeki wanto lobanaka te na timbise ke mobala uti ko bala pesi mbonga libala na Kinshasa mama irani chose grave mbanda na moninga muta confiance atindeninga na ba photo ya mariage coutumier mobala semeki nanga kenda Kinshasa nzoka siaka ngalo pango abala mwasi azonga vandaka ndako mwana semeki nanga alingela ka semeki nanga boule mwana mwasi wana za na France bazozela ndako moke bima bakolongwa so kaka ndako ani zone mobala semeki nanga akobima na ndako ba oke kovanda na mwana mwasi wana mwana mwasi wa zipsande mobala semeki na kenda kolala kuna ba weekend nzoka semeki nanga koma na ba problème a bomba naza sur ya ne ayebi amona kanenga ko leki na yebi disons amona kanenga ko banda ko yebisela ngai te mama irene loko na landa ko na ko beta lisolo tala mokileza moketo sana kama bete semeki alinga kanga te grande sœur mobile nanga mama irene bakate na sala enini mbanda nanga liboso na France ezaka semeki nanga mama irene tana boti mwana nanga suka ko 6 ans semeki nanga ebi mwana nanga tayaka ko tala ngate soka mona mwana nanga seke ndeko ne mutamima ikuna mama irene lo na sala semeki wana ebiti boko melanga mama bo pesa nga conseil na sa nini na bimisa ba voice est-ce que ba kondima nga mama irene baza compliqué baza ba te compréhension yango na eko senga conseil na Irene Masendo ki TV naza na ba voice na enregistré ki ndenge to solola na bimisa na vandisa mobali na benga semeki na benga mbandanga mobala semeki to na sala nini bosunga nga na ba conseil mikolo ezaka ka question biyano nde tozozela nzamba lola pambola bino tokutani mbala sima soki mwana mutazongi te bisous bye bokoma tozozela bino bisous bisous. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère babenga ke mère loboko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant kozole biloko vitamine ya bakambo nyonso. Donc nazo ko ebisa de kolangai o komi kusama o nazika o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le Boko, Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko, ya mama loboko. Baza mingi te. Tout le monde va traiter par ailleurs à la mi la libala na yobilo que kokite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha le Boko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. Ok yango.